Abonnez-vous, subscribe. Oh yeah. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la chaîne Maman Lydie. Le lot est une recette sous une recette ya malwa to kutumba yango ezaka moko ya munene to kutumba malwa na toza na wana toza na ba ingrédients na biso toza wa to na tomate purée to ndambu ya tomate purée ndambu toza na goût oyo yeba aroma seasoning toza na black pepper oyo babengaka poivron noir toza na poivron noir toza na baassaisonnement ya poisson fish seasoning eza baassaisonnement ya poisson toza nango toza na poiron awa bitungulu ya ndambu toana jambo ya crevette toana tangawizi tozana ail tozana citron mokie mais na sukolo de na citron mokie na sukolo mpona zei après na rotia citron mokie bo na tozo to pe na huile mokie na rotia na sa no huile mokie kaka to pe na huile ya ba légumes ya mokie c'est tout. Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today we have another fish here. We have fish here. I'll use the grill. I have my one fish already clean it. This fish for English I don't know the name. And then we call that malwa. You can see here. And then I got tomato puree. You can see I'll put just a little bit. Then I have onion, ginger, garlic, jumbo, crevette, that means prombe, jumbo, lemon, leek, jumbo, aroma seasoning. This one black pepper, this fish seasoning. I have here vegetable oil. That's it. Now I need to blend everything and then I'll come back. Bande kusiko na nina soko la bloko nsutu. Na soko nsutu na nikiango apo na ozongi la bino. I want to clean first and then I'll blend that one here. Hato sukul is ready. This one already clean is ready for blend. Yango na sisi aniki hawa na zana magina ngai ba crevette owana yes oyo ezali ya ba seasonement ngai ya ba poisson ezali poivron noir. That's it. This crevette jumbo, fish seasoning, black pepper. That's it. And then jumbo aroma. This one I mix all together. Leek, onion, garlic, ginger, tangawizi, litungulu, ail na poiron na yango na sangisia mpona niki tobanda yango totia bani na biso goût ya basaisonnière ya balégume na poivron noir seasoning fish seasoning and then black pepper. ezalaka bien
Dans celle-là, c'est pas là on peut goût il y a poisson hein. Na rono jumbo crevette. When I touch jumbo na mokie, essa vene yo lingo chanit when I touch mungu ate. Balola on. Chamu ate zago. I don't put no salt. I try to mix all together. I'll be back now. Le mélangeons pinda bien après nous on a mélangé. On mélange bien. On y est on a des tomates à tomate pire. Mais les tomates lingo sala. Tu vas tomate faut péter le sang. Mix just all together. Tomato. Now mélangeons bien. Tina kati. Add all seasoning. All seasoning kaki. Add all my vegetable blend. On a mis qui est quelqu'un national. Oyo, natia huile pe. Mélangeons la huile. Faut mélanger bien. Il y a un mélange, dans la poisson en moi macaron on tient na yango na tumbanga na yango bon a citron qui na fini a add le lemon qui ka on de kia muki na tiango na otika ngo na inédit na ochape ni na meza no sikamo eza no sikamo ko poisson na macaron no salamo eza bisikamo na yango tia qui met en 20 ans skoyo et ça la inédit pour na kutumba na rozongela bino. Guys, I'll leave that for 1 hour and after I'll be back after 1 hour. On est quoi na zana macaron na na kuchango na yango mais recette za ya oyo donc ce que za na oro tia chango eza nango isikamoko donc eza vraiment bien. Rozonga après beaucoup moins d'engrais à suivre. Alors, on découvre mon école ici na tumba on cache ici here. Na jamais na tika on identité mais na tika on plus. Et na plus donc on s'appelle boyer au tika on tient na frigo pour l'ambiance on joue là donc d'ailleurs c'est permet na tika on plus inaditante. Allez évidemment more than 1 hour and then you can make that you season your fish and then you leave that overnight in the fridge and then day after you can make it very nice. Mwenye bibi kiwema kitoko ena tumba onsiko.
I'll fry my onion, oil and then onion. Oil nanga, no oil nanga, oil. Na salila ki this oil, na likia ya. Yango ebele mabwana ngai bele. It's my fish done. Bele. Bandeko na sisi ngana olio ngache matungu likolo to olio do matungu likolo so boni osa sauce mususu sali ngana professeur la sali sauce matungu likolo sauce na sala ki mona ki wana ezana pilipili pe yango na salaki gozalia salaki vraiment enjoy bandeko. Guys, you see now my fish done. You see now I put onion on the top of my fish, and then I have a lemon here. Also I have my chili. This chili, enjoy bandeko. Merci so vous pour la recette nanga. Abonnez-vous na chaîne Maman Lydie Bozala Décité. Merci na bandeko nous pour soutenir ngai. Ma yaya chérie Eli qui vit na Rati à France. Gros bisous na mbali na Sido. Bandeko nyonso pour soutenir nga. Merci na babona sika bo partager et ça va bien. Et ça va bien ceux qui toyene ba recette qui est bien, bo partager et ça va bien. Tout le ba recette est bien pour la communauté na biso. To na bana bazo mususu ya mikie. Mususu ba age nini bazo bala olingi ebandi balamba bilo nsu ya pa Maman Lydie Bozala Décité. To sana biloko nyonso olingi ya kotungo olingi biloko ya soupe ko Bozala Décité. Bana mususu bazo bala sika ebi kolamba te yaka koyekola da bayekola kaka. Biso nyonso to awa to kala nyonso to meto yekola kaka et ça va bien. Soko c'est une recette oyo bo partager bandeko ça va bien. Merci, abonnez-vous na chaîne Maman Lydie Bozala Décité. Bisous, bye. Bonjour bandeko biso nyito s'abonner na tolia ba mama Nick aza awa betara masolo apesa pe ba conseil ya bien alobla pe makambo ezo passer na communauté na biso ba conseil ya bien nyonso to kokana nyonso te na mokili tozoko bakisa aza na ba émission pe ya bien boko mona boko sepela. Abonnez-vous Bozala Décité. Merci beaucoup. Abonnez-vous na chaîne Maman Nick tolia ba mama Bozala Décité. Abonnez-vous, subscribe.